Hello les amis à Canal Mimi Selunga TV wana bomoni Mimi Selunga aye lisusu mwana batu ya nzambe kande na isaka bino tango mwana nzamba yaka donc mabele ninganaka likolo ba anji basepelaka po kozala mwana na nzambe eza elenge eza kitoko makasi bandeko napesi bino bambote nzamba lola mona bino nzamba lola azala na bino kande tolobaka nzamba lola azala pe na mabota na mabala na bana na bino nzamba bomba bandako na bandako esika Mimi Selunga TV akotaka napesi bino bambote ebele napesi nzambe merci na mokolo lelo koleka lisusu liboso na bino vraiment en tout cas eza na makasi na ngate eza nango na ngolu na ngai te eza kaka na ngolu na nzambe soki nzambe te biso pe tokozwa makasi oyo te lokola nzamba za malamu ye abatelaka ya ye aprotejaka ya ye aprotege biso lisusu kaka nde tosaka ba video tolobaka soki nzamba koya te lobi tokozanga te pona koya lisusu koloba mwa eloko o nzamba kota kati na bana na ye donc lelo na sepeli na dernier video na nga nalobaki soki nzamba koboma biso te soki nzamba koya te na koya lisusu donc nzambe abateli biso na mawa na ye lelo naza su liboso na bino bandeko nanga soki nanu osabona na kanali ote ya Mimi Selunga TV zwa musapi na yo nesika wana ya rouge fina ndeko nanga ekosengo mbongo te ekosengo eloko te fina musapi na yo wana na rouge ofini après ofini lisusu bien ekobimiso biloko misatu wana mususu ya likolo donc eza cloche ya notification na biso okamati ofini yango po babiloko nyonso Mimi Selunga TV akobanda koyela bino obanda zape te obanda kozalaka vraiment na ba nouvelle ya Mimi Selunga TV donc obanda koyela yo automatiquement ndeko nanga tango zotala video eza pona ko aider ndeko na bino zwa musapi na yo tsa likolo oya musapi na se eza malamu te eza nango na tina te ndeko telanga musapi na se pona ofinga nanga te yaka tsa musapi no likolo komante makamba kitoko nzamba lola akopambola yo soki po moni erreur moko be critique moko olingi kosala ndeko na yo Mimi Selunga TV eza problème te okomi na ndenga respect mama Mimi Selunga TV akotanga commentaire na yo pe na koyeba kosenga yo merci kaka na nzela ya commentaire awa tofinga kate mage mingi vérité comme lokola kofinga menga na ebi vérité eza kofinga te awanga jamais na finga mutu donc yaka pe na ba commentaire malamu me koya na kofinga te nzamba lola koleka na kopambola biso pe akopambola bino wana vraiment bandeko nanga na pesi bino bambote ba oyo nyonso boza na sima wana bozotala vraiment Mimi Selunga TV na pesi bino bambote ebele nzamba lola za na bino nzamba lola kanisela bino vraiment solo bozotika Mimi Selunga TV te bozozala tango nyonso koya ko soutenir ngai chaîne na ngai ya muke malembe nzamba kota loboko akomata pe tango na komata na kobosa na kabino te na koyeba ke bandeko nanga na bandaka na bango bazali kotela nga misapi ko commenter kotala nga ko partager na koki kobosa na bino te tikete nzamba lola amona bino pe apambola bino na mabota pe na ba famille na bino vraiment na pesi bino merci bambote na ngai ekolekaka ndenge kaka emission kolekelaka po boza ebele ba oya ngai boza bomi yebi kaka nde boza wana en tout cas bambote na bino ekozanga te wana lelo na ye na temi na ngai eza nini ndenge bozomona wana kaka na temi na ngai na sili kokoma kodefisa elukelaki ngai makambo balingi babomanga pona kodefisa bandeko en tout cas toza na mokili ya pasi mokili oyo tozomona makambo ya modèle na modèle kodefisa nzoka nde okanisi odefisi mutu kodefisa okanisi osungi mutu orke kodefisa elukelaka pe batu ba problème odefi te yeba soko odefi kutu misusu tomolaka adefaki eloko ya batu yango elie problème mais imaginez mutu adefisi odefisi me kodefisa eyeli yo ba problème kodefisa balingi baboma yo likolo ya kosunga likolo odefisaki total esika mokili na biso ezokokende total vraiment ndenge esika vraiment mokili ezokokende donc tozoyeba te yango bandeko lelo na ye na oyo ya moke kaka pona kolendisa bandeko nanga en tout cas nzamba lola
ayo azala na bino po boyoka ngai vraiment bien, bofanda pena boconcentre boyoka oyo nini ndeko na bino na moya lelo amemeli bino. Eloko na yo moko ekoki pe kobomisa yo. Donc teme na biso ya kitoko nde yango yo, eloko na yo moko ekoki kobomisa yo. Balingi babomanga pona eloko na nga moko. Bandeko totangaka Biblia toyebi toza bana na Nzambe. Toyebi histoire ya Nabot. Boye toyebi yango. Tokende na liboso na makomi ya Nzambe. Bandeko totangaka Bible toza bana na Nzambe tokendaka ba église. Ngai liso na kobeta ezo kobala na pena histoire ya Nabot. Oya lingaki aboyaki kotekela Akabe terrain na ye. Ozomona espace na ye Nabot aboyaki na ye. Bandeko toyebi yango soki boyebi mingi peta mususu boyokango mingi peta mususu boyokango te. Soki mutu o nano yebi histoire o te eza na premier roi. Eza na premier roi 21 obandi na 1 ti okokita comprendre histoire bien vraiment ndenge ezali. Ngai désolé Bible nanga eza ya portugais naza na Bible ya lingala na kati nde ya nini nanga donc moyen na salela ngo pe eza te po nazo utiliser yango sikoyo. Me bandeko na kosenga na bino na ndaku na avec temps. Parce que tant tozotanga maloba na Nzambe faut topesaka ngo mwa temps topesi vraiment temps po okoka ko comprendre ndeko nanga ndeko mama ndeko papa oyo ozolanda nga kamata vraiment tanga na ndako na yo na 1 roi 21 oye na 1 wana ti okiti na se okomona histoire. Histoire elobi na biso nini? Histoire elobi na biso ezalaki na mutu moko na kombo ya Nabot. Azalaki na bapara na ye batekelaka ye bilanga. Bapara na loko batekelaka ye bilanga. Mezalaki na ndeko moko kombo na ye Akab. Yaza ataki bilanga ya moninga motema ki atekela ye yango. Tango ayaki ko sollicite Nabot, Nabot atekela ye bilanga. Nabot aboyaki. Abaki no na kotekela bilanga na ngai te. Yende kona biso Akab akendaki pa ya mwasi na o na kombo tobengaka Jezabel. Jezabel yo bongo na muninga. Yo bongo na eloko ya bato. Jezabel yo bongo. Jezabel oza moto mabe. Tango akei epai ya ndeko Jezabel ye ndeko Akab ake ko expliquer ke tala kutu nakendaki epai ya Nabot na solliciter na ebisi ya tekelanga lupango boy aboyi. Ndeko Jezabel tellement aza mayele mabe. Jezabel tellement aza basi oyo batondisami na milimo mabe. Basi mwasi oyo atondisamaki na milimo mabe na mayele pe ya mabe ebele. Ndeko Jezabel aloba asalaki nini? Tokomona yango na Bible. Azwaki asalaki songi asalaki abaki pa mobile na ye zela akotekela yo yango ubi okozwa lupango wana. Akomaki lettre ya mabe epai ya bakonzi akoseli Nabot makambu ke ye a blasphemiaki alobaki mabe pai ya bakonzi. Donc na tango wana tango lobi mabe bakosala yo pe mabe tomonaki ndenge ndeko na biso Jezabel motema mabe ayaki kokosa makambu pe makambu na ye kendaki tina suka nango bazwaki babotolaki lopango babomaki Nabot. Bandeko makambu otozoloba eza makotomona na Bible ngana lobaka bato balobaka keo Bible mindele nde bakoma Bible. Bandeko tomeka na kokanisa soki ngana lobaka ngo soki eza na bato o vraiment bandimaka ke mundele mutakoma Bible seke mundele aza Nzambe. Seke mundele tota mundele ke mundele aza Nzambe parce que makambo o eza na Bible. Makambo oyo eza na Bible soki mutu amokili lokola mundele mutakomi yango toloba nini? Seke mundele aza Nzambe? Bandeko na ngai. Tango tozoloba ke Bible wana mundele mutakoma ya kokosa bino na Bible bandeko. Bible mundela koma yango eske makambu nyonso lelo ezo salama makambu nyonso eza na Bible tozomona ngo tezo salama na bavi na biso lelo tozomona makambu nyonso oye komama na Bible tozomona ngo lelo
tozomona ngo lelo bandeko na ngai, tozomona ngo lelo makambo yango ndenge ezosalama, makambo yango ndenge kaka ekomama na Bible, ndenge ezali na Bible, pe ndenge ezokosalama vraiment. Kolongola te kobakisa te nyonso o Bible elaka biso. Lelo tozomona ngo. Lelo tozomona mabota kopanza na Bible ekoma. Lelo tozomona batu bakomi lokola banyama. Bolamu eza lisusu te. Maladi oyo tomona te yango eyeli biso. Maladi o jamais tomona nyonso wana na tanga suka ekomama apocalypse eloba nyonso. Motema mabe bato bakokoma mitema makasi, bato bakokoma mitema mabe, mama koboya bana, bana bakoboya mama, papa koboya bana, nyonso oyo elobama na Bible tozomona ngo pe lelo ezokokisama. Bandeko na ngai, bolingo eza lisusu te, tomona ngo totanga ngo na Bible nyonso ezokokisama. Seke elingi koloba ke Bible oyo totangaka eza maloba na Nzambe, eza maloba ya solo ya papa Nzambe, eza maloba oyo ekomama esi ekomama, eza buku ya bomoi. Totika makambo ki eza livre mondele mutu azwa yango asalela biso loto. Non, pona nga na mona yango eza bongo te. Po soki tolobi eza bongo totango na mituna biso seke mondele aza Nzambe. Po soki mondele mtu aevanta makambo oyo seke mondele aza Nzambe. Bandeko na ngai, makambo oyo Nabot basalaki epai ya ndeko na biso Akab ezosalama lelo. Ezosalama lelo bandeko, ezosalama. Motema mabe ya Jezabel, tozomona ba Jezabel ebele na mokili oyo. Tozomona ba Jezabel likolo ya eloko ya moto, eloko na yo moko. Baboteli yango incompréhension, baboteli yango mo comprena, bakoseli yo makambo, pe babomi yo, fale suka kana okosela makambo, babomi yo likolo ya eloko na yo moko. Ndeko mama, ndeko papa, ndeko na ngai. Bandeko, totala mokili pa ezokende. Totala mokili sika ezokende eloko na yo moko. Babotoli yango na makasi. Eloko na yo moko babomi yo pona yango. Eloko na yo moko elukeli yo ba problème. Bandeko, tomoni yango na Bible. Tomoni yango bandeko. Tomoni modeli ya mwasi lokola Jezabel, basi wana baza ebele. Baza ebele. O basutenaka mibali na bango na mabe, tokokoma esika wana ya point ya Jezabel. Po lelo tokolanda ba point sur point. Tozana ona point ya liboso oyo Akab aboyaki koteka lopango na epai ya Nabot aboyaki koteka lopango na epai ya Akab. Pe tomona kini nekomelaki Nabot, babomaki ye likolo ya mabele na ye. Likolo ya lobi na kosala ngo te, babalukeli ye, babomi ye. Lelo pe tozomona biso bato. Likolo ya likabo moko Nzamba te kati na yo, elukeli yo ba problème. Lelo tozomona likolo ya sagesse oyo Nzamba te kati na mutu. Sagesse. Ndeti kaka na mbala ya sima na ote koloba na video na nga. Na te ya ki mwa muke, na conseil ya ki mwa muke. Motema mabe ya bato. Likolo ya sagesse na yo kaka o Nzamba te yo mususu kaka zo salo mabe likolo ya beauté. Eloko o Nzamba te kati na yo balingi ba longola, balingi ba yibango, balingi ba boma yo likolo ya eloko Nzamba te kati ya moto. Bandeko na ngai, totala esika mokili ezokende. Totala esika tozokende, touti wapi tozokende wapi, tokomi wapi. Bandeko, tolamuka. Toyeba kokobomba oyo eza ya biso. Toyeba ko reserve oyo eza ya biso. Toyeba kobatela oyo Nzamba pesi biso. Oyo Nzamba pesi biso tobatela yango bandeko. Po moyibi ayate ayiba. Po moyibi ayate ayiba. Ndenge bayiba ki Nabot.
lupangu babotoli yango na makasi eloko na ye moko elukeli ye baproblème lelo mpe tozomona eloko na yo moko elukeli yo baproblème soki na ye na temi opo na yebi naza na témoignage yanga moko esalama mpo mimi kolo batémoignage bandeko se tofandi na mokili oyo mwa tambola ye kobanda 0 ti tokomi na baage oyo tozokende donk tomoni deja tomoni ebele tozomona kaka chaque jour makambo ezobakama donc ti tozalaki toyaki bana mike ti lelo tobandi kokola tobandi kobota tobali donc ti lelo tozokende na banzela oyo na baage oyo tokomi nango boye mage naza nano koko te nga na mizongisa nsima te donc nasepelaka anniversaire soki ebakisami mbula moko ebakisami napesa nzambe merci nakitisa mbula te nakita mbula te liboso tu nazali komatisa bambula nanga mpo nalingaki mokolo me sikoyo nakoma koya kosala age nanga oyo naza nango jamais nakitisa mbula banda na botama bandeko donc yango wana naye naloba na bino na esika wana nakoti likambo ya age ke ndenge toza awa na baage oyo tokomi nango ezaka te ke okoma koko mpo lobake no nazwa mayele sikoyo naokenda kokufa no na baage oyo toza nango totala esika mokili ezomema biso totala makambo nzambe akoma bandeko tomoni deja mingi tozomona mpe mingi mokili eza ya kobeba mokili eza ya kopola mokili nzu etondi banzube okokimela wapi soki epa ya yesu masiya te eloko na yo moko elingi eboma yo kaka likabo nzambe atie kati na yo balingi balongola ngo tozomona kaka eloko nzambe atia kati na yo sagesse wana bazobundisa ngo tozomona bato bazoboma bango misu bazokeba prison mpo na eloko na ye moko mpo na monoko na ye alobi boye alobi mpo na verite bato balingi te kaka verite oyo nzambe atia kati na yo ekobomisa yo kaka maloba oyo nzambe atia bolingo oyo nzambe atia kati na yo mutu mosusu akoaproche yo mpo ayeba oza moto bolingo okabaka osalelaka boye nzoka azoya na baintere mosusu azoya na baintere mosusu ayebi ke okaba kosalaka boye soki nakepa na ye na leleli mama intel akosala akopesa bandeko nanga tozala mayele nani alingi ayiba eloko na yo nani alingi abotola eloko na yo na makasi nani alingi asala lokola nde basaki na bot bandeko nani alingi ayiba eloko na ayiba lipamboli na yo okotisi Jezabel na kati ya ndako na ozoyeba te kamaradi oyo beteli tolo kamaradi oyo lobi kamaradi na ngai lelo akoma mbanda na yo lelo abotola yo mobali yo betelaki etolo po oyebaki koreserve te oyebaki kobatela libala na yo te oyebaki kobatela mobali na yo te yo lobi ke non aza kamaradi na ngai nafongoleli ye baporte akota nzoka azalaki Jezabel bandeko nzoka kamaradi Jezabel alobi nga nazoya na esprit nabotola ye mobali na ye ndenge mpe kaka kabi ayaki asaproche pa ya Nabot nzoka azalaki na intere ya lupangu azalaki na intere ya lupangu eza mpe lokola bandeko okotisi elima na kati ya ndako lelo ndako ebeba yo ndeko mwasi ndeko papa okotisa kamaradi no moko bobike oyo pire ngai oyo nazwake frère na nga alingi mwasi na yo na kati ya ndako na yo tala lelo nde tokomi kokaba babenediction na biso tala lelo nde tokomi kokaba bamapangu na biso tala nde bakomi kobotola biso babenediction tala lelo nde bakomi kobotola biso babiloko na biso mpo na nini mitema ya bato ekomi mabe ofongolili mutu porte olobi ke kota nzoko ofongolili ngubu amela yo bandeko na ngai okabeli mutu eloko kaka na eloko yo kabeli ye yo moni ke oyo opesi ye koka me ye moko amoni yango mokie alingi aboma yo na kanda mpo na eloko oyo okabeli ye selon ye amoni yango mokie me ayebi poshi na yo te ayebi te sakrifisi nini osalaki mpo okabela ye eloko bandeko na ngai tozokende wapi tokomi wapi mpe touti wapi
Tango tofandi tokanisaka maloba oyo, tokanisaka ba point oyo, touti wapi, tokomi wapi, tozokende wapi bandeko. Mokili pasi, mokili nzube, mokili matata, mokili makambu. Eloko na yo moko. Eloko na yo moko babotoli yo. Nani alingi abotola benediction na yo na moya lelo. Nani oyo za na ye zinga zinga ozo ye bate betension na ye. Alingi abotola yo nini, yango azo kole yo. Alingi abotolo nini, posa na ye za botolo nini. Posa na ye za botolo nini ndeko na ngai, lamuka na pongi. Posa ya Yakab ezaki abotola lupango. Yo ta musupo koloba na boyi na kopesa te, na kosede te. Me bato baleki bato na mayele ya mabe baza lokola ba Jezabel. Nabot ya boyaki na ye. Ake kobeta lisolo epai ya Jezabel. Nabot ya boyi. Akabi akebeta lisolo epai ya mwasi ne Jezabel. Jezabel aza na misu mususu. Jezabel amonaka musika. Jezabel aza na mayele mabe. Jezabel aza na makambo mabe. Abetaka ba kalkil. Oyo kuto esikana na okomite ya beteli yango ba kalkil asali yango pena ba nzoplo donc ba shit ya sima. Jezabel aza bongo. Akabi azwaki abeti lisolo. Jezabel abitika makambo pona nga. Yo za peti. Oze eloko toza misu mai. Ozo mona te. Nga na kosalela yo yango oko comprendre te. Asalaki, akomaki pe na meta na ye, akomaki pe na nini na ye ovoma amonaki ke, oui, na bongisaki eloko na nga boye, na kosala ngo pe na boye. Bandeko, tomoni, eloko ya Nabot ebomisisi ye. Aboyaki me tisuka nango babomaki ye. Tisuka nango azangaki eloko na ye. Azangaki yango po yete mtalbaki na kozanga na pesi bino. Me babotolaki yango na makasi. Po na bato balekaki ye na makasi. Balekaki ye na mayela mabe. Lelo nga na ye leo liloba oyo ndeko. Ndeko mama, ndeko papa. Tala mutu oyo yo ozo negosie na ye. Tala mutu oyo lingi okabela. Tala mutu oyo lingi odefisa eloko. Tala mutu oyo aza kote na yo. Etension na ye za nini. Yango tozo senga. Foto senga ka Saint-Esprit. Foto senga ka molimo mosanto. Foto senga ka Nzamba lola. Akamba kabiso na molimo na ye. Akamba kabiso poto yebaka ba Jezabel na biso. Poto yebaka bakabi ya babomo na biso. Nani alingi ayiba yo. Yo akabi ofandi boyo rezone kaka te. Lupango wana. Oyebi yango te lupango abapareza ke heritage abana. Yo fandi kako bite nga kaka fona. Yangwana tozo mona lelo bandeko. Olinga na memeli bino bandeko na nga lelo na memeli biso mwa liloba oya mukie. Naza na ngai te soki ndenge nini. Ezaka kwa mukie Nzamba zota kati na nga bandeko. Bible totanga kango biso nyonso. Eza histoire moko interesanga. Eza histoire moko pesanga pasi. Eloko na yo moko babomi yo nango. Eloko na yo moko ebomisi yo. Bandeko na ngai. Eloko na nga ebomisi nga. Nga ndeko na bino Mimi Selunga TV. Esi balinga pe babomanga pona eloko na nga moko. Yango histoire oyo esepelisaka nga na sepe pe na partage yango na bino po oyo esalamela Nabot yango nga pe esalamelaka nga soki kokufa nga pembele na kufa. Bandeko na ngai nazoyebisa bino nazokosa bino te bandeko. Nga nalobaka ko eza témoignage na nga po ya mutu musumu ena lobango eza te po na yebi te. Ngai moko nde na yebi ba témoignage na nga oyo Nzamba salela nga oyo Nzamba bundela ngai yango nga pe na koya koloba parce que témoignage epolaka te. O Nzamba sali foto loba kango. Po Bible tozotanga eza Bible eza makambo lelo te. Eza makambo akala. Tokuti yango ba parents na biso batika bakoko batika biso pe tokuti bana na biso pe onka bazoyekola. Donc c'est que témoignage epolaka pete. Bande konanga. Ezalaka na 2000 soki na bosani te entre 2008
soki na bosani te fo eza ba 2008 bambula wana ba 2008 à 2009 te 2007 à 2008 bandeko na ngai tozalaka na moninga moko moninga wana alingaki abala mbongo vraiment azalaka pena na makoki vraiment te nalobaka na nga bakombo bato te mpenza nga nasepela te parce que moto mosusu akoyoka boye meme eza eloko eleka me akosepela te kolukela baproblème na esprit ya bien naobetaka lisolo donc bandeko nazalaka na ndeko moko boye azalaka mpe moninga moko asepelaka na robi na nga nabalelaka ya coutumier asololi na nga bia mimi nga naza na robi te nazolinga na bala azakadi azala na zemi abi nazolinga na bala me robe yango naza na robe te vraiment pona bala po ya yo namonaki yango nde modele ezalaki na basinga nango nga nde lokwa libumu ekoyi monene ekosala nga bien donc ntango nakolata yango mpo basinga wana nafongola yango nakomi mpe deya na retard en tout cas na bamakampe ya bambongo epesi mpe na pasi yango namoni semie naya na nga kolue robe na yo ngabi eza na po meten yo oza ya ngai robe eza nango robe ezali soko olingi na robe eza binanga combien kasi napesi epe prix ndenge tosolaki prix mpe ezalaki ya komata te soki ndene non na bina oboma o toza ndeko na ngai abi problème te na sepeli nazwi robe ameki ebongisi yo tosepeli ebongisi yo makasi ndeko mwasi azwi robi amemi ngabi bonga mpe nazanga presse te na makambo ya mbongo nga mbongo siko ndenge nini talaka mutu bosolaka bien babiso mosusu toza pena ngai eza modele na nga te nazala pena mbongo vraiment ke naboma mitie mpo na mbongo te eza ndenge na nga te donc nga namona mbongo eza mbongo eza eloko fo ozala na mbongo fo me kolinga mbongo te kolinga te omona kutuka ata vi ya mutu obebisa vi ya mutu ka mpo na mbongo non bana na nzambe fo tokeba na mbongo tolinga mbongo mpo mbongo okosomba eloko bo oza na posa eloko bokolia bi okolata bi oza bien me yango te nde mbongo totiaka liboso toyeba nde liboso kosunga tomona awa pa bamindele mage tofutaka baserance me ntango tobelaka bazwaka nanu mbango balekisi yo basali yo batraitement banini mumakama mbongo nsima tozalaka lokola bamindele tozala lokola biso na baafriki te moto azobela baye na ye mutu donc aza kutu azokende me bazotala nanu makama mbongo wapi mbongo oyo eza boye bazwaka bakisi teke bakamata bakisi baswane mutu batalaka nanu liboso makama mbongo yango bato mingi pe bakufaka mingi bazokufa na Afrika eza mokano na nzambe te awa pe mingi baya pe nalingaki akufa me tellement soin eza makasi batalaka liboso mbongo te tozomona bato mingi pe bazobika na loboko ya nzambe te loboko pe na mayela bamindele pe ezosala na mitema na bango pe mage baza na mabe na bango mutu nyonso na mokili aza na malamu aza pe na mabe mindele baa na mabe baa pe na malamu na bango me biso tomona na bamboka na biso liboso mbongo yango ngai nalobi na esika wana na kotisi likambo mbongo bandeko tozalaka kaka mbongo kolinga mbongo koleka moninga motu te mpo eza malamu te naye kopesa ndeko robi natalaki pena mbongo te nga biproblème te yaya esengo na yo eza esengo na nga robi eza ya ngai naza ndeko na yo napesi yo mpe na pre ya malamu mema robi soko olati mukoloko ya kotika oyelinga na mbongo nde bongo tosolaki na ndeko bandeko nanga bolanda lisolo malamu boyoka ngai malamu bandeko naye kozwi pesa ndeko robe ndeko ntango ye kozwa robe asepeli mpe akei ndeko mwasi ntango akei ekomi mokolo mpa libala alati mpe robe libala mpe toke ebongisi mpe ndeko robe ebongisi ye tosepeli eleki ndenge elekaka bamikolo wana une semaine atiki nayebike ndeko oti kobala na bafaiblesse ya bazemi banini bon akoyane ka nango ekoleka 2 semaines eloko te 3 semaines ngabi ndeko nabengi boni ndeko nanga akomaka pe musika na biso na bazone mosusu ngabi boni ndeko nanga bien mimi ngabi bongo nazomona ozoya te ozoba pe loko te kasi robi wana po mutu mosusu aza pe na posa pe alue yango
mbala monde komo sabite na koya limbisa mimi limbisa vraiment tala kaka naza pena ya kolemba ngabi oui nazo comprendre te pardon pena mimi na koya kutu nakenda déjà kosokolisa ngo nakenda kosokolisa ngo vraiment en tout cas ça va na sokolisa ngo na koya pe akotikela mbongo na yo na robe ngabi merci beaucoup eleki ekomi koleka ba 1 mois ba 2 mois ngabi nzamba lola bongo robi na ngai yango siko na se na bengi ndeko ta mso kozwa ite na telefone ta so bengi ndeko ta mso kozwa ite ta mso zwi mobile na ye o alali o boye na epsi ndeko na ngai semeki na nga tozaka na ye ngabi semeki po ye nde vraiment tu bazaka nde ba pire pena na mwasi yango ngabi asemeki na nga tala makambo eza boye entele azwaki robe yango me nazomona ti lelo bobobo tokomi kutu kosala programme na semeki nanga te wana soki boye tokende kaka na zone yango bapesa biso adresse lokwa toyebaka ndako ya bango basere ya fi yango bande kofanda tozalaka kote moko me bango balongwaka bakomaka ntango babalani bazwaka ndako na bango na zone mosusu tozali mpe mwa mosika semeki nanga bi problème te mimi nakokepa na bango bapesa nga adresse na bango comme ça tokoma kuna chance bandeko nzambe yebi kobikisa bana na ye chance mukolo tolingai tokende esimbaki te tokendaka te mukomsu pe toeleki kaka donc nga pe nazana pe kande nazoloba bon namonaki kaka koyane kaka ti baye kolongwa esika bazalaki baye kozonga sikoyo na ndako sikoyo ya baparent ya mobali kaka bakote na biso me fo tambola mwa mokie siko baparent mobali na baparent mwasi bazalaka pe voisin balabala sima na balabala liboso bandeko avant toye koyoka ke akutu bawuti balongo ekuna esika bande kofanda na zone bande kofanda bakomi bazongi awa bazongi awa na quartier oyo ok balongo na quartier wana bazongi na bawana quartier na ok problème ite kasi tosala dimanche moko tokende kuna toye kolongwa pe église touti na so pe église toye tant toye église boye ali biso wana na semeki na ngai tosimbi nzela tokena nukuna esika ya mama ya mwasi toke ko ba tozo mama boni tozo kende kutu awa epa ya intel tozo kende pona azwa robi nanga to explique po esika boko kufela batu baye batake batu bakenda ki kuna soki babimite seke babomi bango nzambe kazala ko kamba biso bandeko nzamba zaye kokamba biso nga na bi problème te tokende nanu toye kokende tant toye kokende boye abi mama ngo pa bi problème te bokende ye mobali wana nde aza makama be meme na mwana nanga kutu do bazana bo makama na banga famille na bango po tokende noki bazana mo makama na banga famille déjà donc mobali yaki na ba comportement mabe akabola ki famille ba makambo ebelenga bi problème te wana eza makama famille na bino nga na ke kozwa kaka robe nanga tokenda bandeko tangu toye kokende bafongoli biso pe porte tokoti toye kokuta baparent na ye bazali pe deya bakola deja bakoko bafandi toye koyebisa mobali papa boni bien bien bongo wapi mama aza na kati ya ndako mama aza na kati ya ndako kasi benga ye na kobenge te akomi kokomplike biso problème nini siko nzoka ye alingi te toloba makambo na misu ya baparent na ye azalaki nzoka na baide mosusu mpo na robi na ngai mwasi nzoka ti bazalaki na bango deya na ndako na bango wana na quartier wana bakomaka mwasi azokolobelaki soki tobengi kaka mwasi fo aloba ne no nga fo napesa robe ya bato nzoka ye azalaka kobeta mwasi likolo ya robi na ngai siko omoni bamibali oyo bazalaka badominaka bato bamibali oyo bazalaka makama mabe bamibali oyo bazalaka motu lokwa liboma moko boye lokwa liboma donc tobandeki kocomprendre mpenza ndenge na ye te azalaka mpe ndeko moko awutaka mpe na bapoto awa soki mpe bapesaka ye batonga toyebi vraiment te bandeko ekosala bongo nga na bino toye tokoumela na biso te toye kaka tozwa robe ayebisinga kanga munoko na yo ngabi nakanga munoko na nga po ani nga na ye kozwa ka robe na nga bozoyoka te bandeko eloko na nga moko mimi selunga eloko na nga moko elingaki ebomisa ngai yango na ye na mateya oyo
eloko na yo nani alingi abotola eloko no na makasi ekoma ya ye tozomona mokili batu bakomi mitema mabe eloko eza ya yo moko grâce oyo eza ya yo eloko eza na kati oyo nzambe apesi atie kati na yo bato ekomi motema mabe na koteya oyo ekoteli bato mitema mabe oyo soki oloba makambo ya nzambe ye kuta akanisaka nini ye kuta teyaka biso kaka baconseil oyo tozopesa moke boye misusu ezopesa motema mabe me eza eloko eza kati na nga bandeko eza eloko nzambe atie kati na nga naleki mutu te na mokeka konga nzambe na nga eza don oyo banda bomwana ya koloba eza don na ye YouTube te pona mbongo pona bamakambo soka ndene na ye YouTube pona tika oyo nzamba ta kati na nga lobe ko ekolobela pe mutu moko lobe ko epe kosalisa mutu moko meme bakoko na nga bakuta musala koko na bango ya malamu asala kasesa soki nzamba kopambola nga na YouTube eza mokano na nzambe me biti na nga ya koya na YouTube ba jeni mususu oya age na nga bamona peke te kati na nzambe pe malamu ezali aza mwasi pe aza pe na mwa kitoko ne nzamba pesi ye aza pe mwabwe pona nini te nga eza biti na nga yango wana bandeko na kimi libanda ya teme na nga te nazaka wana ezaka babilo to kompletaka pona lisolo na biso eleka kitoko nani alingi ayiba eloko nzamba kati na yo ndeko na nga nani aza na posa botola eloko nzamba kati na yo nani alingi ayiba likabo na yo yeba ko reserve yeba ko batela likabo na yo batela likabo na yo po monguni azaka misu pai ayiba eloko na yo ndenge nga nazoloba robe ezalaki yanga mobali na nga sombelaka ngai robe wana me mutu mokili afongoli yango misu abosani ke na edaki ye abosani ke bazangaki mbongo na moma wana nga kutu nga moko kolo robe nasombaka yango nakenda kozwa na magazin te bandeko nakenda kozwa na magazin te nasomba kosomba tango nasombi robe na nga na lati ndeko mwasi asepeli nango ngai kutu nazangaki grâce wana ke nake kozwa na lata me ngai nasombaki me ye kutu azalaki na grâce ngai nazwi na apesi nga mbongo te lata na yo bongo pesa ngai bandeko tala eloko ekomelaki nga tala eloko oyo eyelaki ngai nasemeki na nga mbele tokufa na lupangu wana bandeko nazokosa te mbele tokufa na lupangu wana ndeko mobali akangisi nga munoko nga bino okangisa nga munoko na sabi na ndi kobenga mwasi ne entel yaka nanu tala mobali na yo mobali mwasi azali na zemi deja monene mwasi azobenga mobali tala tika makambo oyo pesa robi na ye banda touti na quartier nazoyebisa yo pesa robi na bango tika makambo mwasi azali ya kolemba tala ka mwasi azemi ya monene mobali siko violent me mwana mobali ana nebandela alakisa biso ba gentil kitoko alakisa biso bolingo ka oyo kaka kaba alakisaki na bot me nzoka nda kokende mwasi na ye pa intoxique ye aliba ye koboma na bot likolo ya eloko na ye ndenge wana mwa mobali anazalaka gentil alakisanga gentillesse alakisa biso bolingo me mokolo ekomaki ya robe na nga nzoka ye azalaki na makanisi mosusu piaka na ye ebeti ye ateka robe na nga mpo soki asala nango nini so pale na posa basombela o biloko nayebi te bandeko nayebisi bino bazalaka na mbwa ya monene ndenga zoyisa biso tokanga munoko biso pe basi tolela koloba no okokangisa biso munoko te okokangisa biso munoko te eza robe nanga pesa bimisa robe nanga bapara na ye bayeba likambo nini toandi koexplike tango toandi koexplike baboti na bibozo na yesa bino bokanga minoko bozoka te tango toandi koexplike bandeko na papa na bango na mama na bango ale abandi kobenga na biso ale bobima bandi kopointe biso bima nga nazali na mwana nanga muti foda ya badeza na bandiko nini yango tika abimisi nga kanga semeki na nga na kingo ake kobimisa mbwa ya kabakata tala kabakata ya mbwa wana sa swaka pe mwasi na ye mbala musu na musapi akenda kobimisa mbwa wana ya kabakata ya munena ya na mbwa wana atake bisonga binzamba lola batu babikisa biso eza bakoko wana bapara na ye bakoko wana mbwa bandi kolanda biso
tobandi kobombama na nsima bakoko wana tobandi kobombana tozobombana maye tokufi nga nasala makasi namona kaka vide moko na portant mpo ya kenda kasi ko akomi komenase semeki na nga na bisoki natiki kaka awa biso mibale babomela biso awa kasi nani akopesa sango malamu nga namoni vide nakima nakende kobenga bato na libanda secours libanda baya awa po semeki na nga tikali bamama na mwana moke na fongola porte nga wana mbo azolanda na nsima nga na ete makasi ndi nazwaka na fongola porte na kima na fongola porte na kima na bimi libanda nayebaka mokolo ngo nakutana kutu na yaya na nga moko awawa aza pe awa nakutanaka ne bautaki eglise na banga Pont David abi nini boy nga bia yaya tika nanu na bandi ko explica bi me boy mbala moko na kibwe na ndiko na kena lupango sko wana ya bango mwasi na ke ko informer ngabi ndenge zabwe tana ndiko kenika na tabwe semeki na nga na sema bengi ngai mimi ngabi obimi abi na bimi ate semeki na nga ba manzaka to bimi toke pa ya mwasi pa ba parents mwasi to ndiko expliquer tala mobali ya mwana bino makambu basali biso tala likolo ya robe na biso abi mama na binga utena yeba ateke robe ana lataka ezalaka ya semeki na yo ezalaka yo na yeba kate nazo yebisa bino ke mwana mobali aza démon nazo yebisa bino ke mwana mobali oyo aza tose mutu ne sala ka bien te toyebi te soki bokendaka kuna na mboka wana bomba komaki alingaki aboma bino akati bino patie bino na bakarto abwaki bino awa boza na chance pona nini bapara na ye bakutami kuna bandeko na ngai lisolo na ngai na memela bino yango wana botala mokili totala mokili yoko olobaki ngai na defaka te me na defisaka ndenge Bible elobi okodefisa nani oyo okoki kodefisa oui Bible elobi na biso tokodefa te me tokodefisa nani oyo okoki kodefisa mutu nini yo kodefisa badefisa bambongo baboma bango bazongisa bambongo na bango te mingi bafongola bato ba porte yaka lia masolisolo mususu ba mikolo na biso babetelaka biso bolamu ebomi mutu mama moko koko moko azala koleka na ye wane yakabaka biloko akabaka biloko ekomaki na moma moko mama wana akebilanga mutu wana ye wana nga na tondi te ye azokabela mutu biloko ope mutu azane moleki nzela babi bolamu ebomaka moleki nzela azoleka na yoka koloko kaba papa yaka kolia azaka mokolo wana mutu moko ndoki atondaka te abandi kopese biloko lisolo bakoko na so ande kokobetela biso yango yaki kokoma na mokomoko asove koko mutu moko utaki bilanga zaye na nzala pesi ya kolia mama na tondi te abakisele mama na tondi te tisuka nango abimenga pe biloko esili nake na bilanga alande na bilanga mama nga na tondi te abisiko biloko kolia ka sesili abina kolia yo alia ye muto bayokelaki mawa alie mama ya batu likolo nini atondaka te eza na bato mingi batondaka te opesi ye boye alingi asala loboko boye ozopesa ye boye asali boye bandeko na ngai kosunga toboyi te tosunga me okosunga nani mpe ntango ozosunga tia yango na maboko na Nzambe tika na maboko ya Nzambe papa nalingi nasunga papa nalingi nadefisa papa nalingi nakaba ezaka na kodefisa te meme kokaba mutu yo ozokabela na mutema fala sepela akomi koloba yakanisi ye kaka mtazaka nango yakanisi ye kaka kasi ngana kelelelaka ye kaka mwabe ya mutu akabeli yo wapi yango ndeko na ngai yo leli muninga lobi akabela yo po leli me yo ke koyina muninga epesi yo kanda ye kaka mtakabelaka yo yango ndeko yo kotika no kozala Nzamba mutu te kolinga te mutu kaka lelelaka yo mutu kaka lelelaka yo kaka teke yo kaka kosungaka yo kaka mtopesaka yo koma lokola Nzambe alingi pe bongo te yango balobi maudit c'est lui l'homme qui confie à l'homme maudit homme qui confie à nous homme bandeko okozala maudit parce que yo zwi place ya Nzambe osunga kaka après kosunga wana ekolukelo ba problème eza lokola nga balingaki baboma nga na semeki nanga likolo ya robi nanga toke na lisola na boti tomoni awa babomaki ye po aboyaki koteka terrain na ya lobi non na koteka te eza ya baboti nanga
tomonaki mutu alekaki mayele pananga Jezabel ezalaki garçon wana mobali ya mwana mwasi wana mwana mwasi aye kodefa po tozaye bakamarade ake kobeta lisolo epai ya Jezabel mobali na ye afongoleli yango miso abi yo badefisi yo après ezonga lisusu papa nayebisi bino bandeko na mbongo na ngai na ezonga te robe eyaka kolanda pre po baboti balandaka makambo yango bakotaka makambo yango baboti na bango oya mwasi bazwaka robe na makasi baye kozongisa me mbongo nazwa te po bazaka na bango na mbongo te yango eloko na memeli bino bandeko tokeba mutu yo kosunga yeba ye malamu esika yo ozokomona ke nazolona ntango ozolona no na mabanga lobi mabako bambo mabanga wana linga olona na mabela kitoko soko loni na mabela mabe batu mingi tosunga lelo babalukela biso mingi tosunga lelo bakoma binemi na biso mingi tosunga lelo bawanga na bolamu wana tokeba na ba Jezabel tokeba bandeko tokeba wana ezalaki message ya ndeko na bino Mimi Selunga na moya lelo na mokola lelo en tout cas nzamba lola apambola bino baenoso boza na sima bozo talanga nzamba mona bino nzamba pambola bino lelo na zape na ta ya kobwaka mabanga ta en tout cas tanange koki nzamba lola za na bino nzamba kutana na bino nyonso boza wana nzamba pambola bino video oyo mutu no sakotala ngo azwa quelque chose azwa mwa eloko muke oyo kolendisa mutu oyo kopesa mutu mayele tango tozotala ba video tozala kaka te kolekisi bwe non yoka o mutu azoloba po ekoye kosunga yo bwana ezaki video ya ndeko na bino nzamba lola za na bino nzamba lola kutana na bino na mabota na bafami na bino en tout cas nalingi bino mingi bobosana te kokomante kolike video kopartage soki mpe motema malamu nzamba kopambola bino napesi bino bambote merci ciao